syndicat dokolo landanga na bokebi na yena répondre yo na ba propos oyo tenaki devant monde na kati internet ozo comparer l'icône Longia Congo Mwanda Nsemi na Gédéon oyo assassina peuple congolais oyo abandaki kolia misuni ya batu ozo comparer ye na Mwanda Nsemi yango biso ba nationaliste ba révolutionnaire toye ko pesa yo nanu mise en garde faut au cesser donc iko banda samedi soki vendredi oyo olobaki ba émission wana biso tout olandaki yango donc to pesi yo mise en garde soki te toko luka yo awa na Europe toko luka yo Mwanda Nsemi mutu ya région na yo ozoko traité ye ozoko comparer ye na ba assassin ya ba Gédéon oyo congolais nyonso ayebi Gédéon c'est un assassin alia batu ozo lobake Mwanda Nsemi azoko sala ba G na régime en place ya ba assassin syndicat dokolo landanga na bokebi ngai na kotalisa yo famille na yo na kotalisa yo luvila na yo nga naza musingombe comme papa na yo azalaki pe musingombe toyebi bango très bien toyebi famille na yo toyebi baleki bobotami na bango toyebi ba frère na yo oza mutema mabe voilà likambu ozo bosana et yeba yango tous les partis politiques ya Afrique eza tribal tous les ba élections et les kaka na Afrique eza tribal voilà syndicat dokolo faut olanda ngai oyebi yango te que papa na yo à l'époque l'icône Mwanda Nsemi asala livre ya liboso mutu apesa mbongo po ba imprimer ba livre wana ezalaki papa dokolo aye ko proposer ko sombela BDK place po ba banda ko sangana grand zikwa eza papa dokolo po ayeba ki religion wana ayebi luvila wana yo lelo oye olobela leader ya Bakongo Mwanda Nsemi syndicat dokolo nga nazoyebisa yo awa en tant que nationaliste révolutionnaire tolobaki yango qui que ce soit ezala mayele na yo ezala bambongo na yo ezala bozwi na yo ya ndenge nini soki oleki po odiabolize Longia Congo okokuta biso na banzela na yo le seul leader toza na ye wana oyo azali kotalisa peuple de Congo na peuple congolais voilà yo olekat okenda kopesa ba réfugié kasayen oui bien sûr baza ba congolais mais obosana nanu région na yo oto sala interview na internet tolandi ba interview na yo nyonso lobaki makambo lobaki nga na ye na contredire na makambo na yo te mususu wana oui bien sûr toyebi yango ba élection ekozala te mais oye na mouvement na yo wana soki congolais debout mais congolais bazalaka déjà debout déjà ça fait longtemps tozalaka déjà debout ça fait longtemps donc ba association na bino oyo bozoko yela biso yabaki métis na bino wana ezala yo syndicat okozwaka kutu bokonzi te posi obebisi des gens sinsa okozwa bokonzi te ezala Moïse Katumbe ozana ba grande société na Luanda ozana ba société des sociétés Moïse Katumbe kutu étranger naza muto Moïse Katumbe te pour Moïse Katumbe aza étranger mais Moïse Katumbe a
ayibi mbongo ya Congo mais azali ko investir na mboka na ye kutu te. Bongo yo syndicat Dokolo ozala ba mbongo bisika kaka bouta na Congo Central tala ndenge zali nini ya malunga yo si osali kuna oleki olobate no Mwanda Nsemi likon ya ba Congo ke azali ko sala ba je ya régime ozali ko comparer ye na ba Gédéon oyo balia batu ba assassina peuple congolais ba cannibal ozo comparer na Mwanda Nsemi mais Mwanda Nsemi asali botuna ka ba papa docteur Diabeno yo sindika oyo simati oyebi makambu Mwanda Nsemi asala na mboka wana Mwanda Nsemi abandi ko sala ça fait longtemps tokolo bati lelo ça fait ba 45 ans ya expérience Mwanda Nsemi azana ngo ya mboka wana Mwanda Nsemi atalisaki yo foye ba bisika nano uti yo tozomona yo ba interview sali ya buzoba ya mutonga yele te français na munokome raisonnement ya bazoba biso toyebisi yo kaka boyi soki olingi oleka na internet kolobela makambu ya kimetisi na bino bakamitatu ba Moïse bino tu kolobela kasu makambu ya Mwanda Nsemi te aza likon lesel oyo babuka ndaku na ye oyo état major mobimba ya Congo ya l'état moyini e ya koluka ye po ba assassine ye bakoka te Mwanda Nsemi ba adepti na ye ba makesa na ye bazali ko kufa tilelo bazali ko landela bango ale yo ozali ko lobake Mwanda Nsemi azali ko sala ba je ya système oyebi na nukutu Congo Central bien te po obotama na Congo Central biso toyebi ba famille na yo nyonso ko banda na Luanda ngana fandaki na Luanda na yebi yo très bien na koloba bango nyonso te na kati internet po naza mu Congo naza mu Singombe toyebi ba papa Dokolo le père ba Kisombe kia kumwisi ba Lungwana ba Mvindu ba Mema tous les patrons de patrons ya Congo Central toyeba ki bango Dokolo yo okokosa batute yo syndicat Dokolo okokosa mutute oyebi combien de drones ezoko circuler na kati ya Congo Central kobanda na bachela na baboma na baluozi na bakimbemba partout tile ba mola kinsende na baboko na bakasangulu na bagombe matadi na bakibuila bazoluka longia Congo yo zoloba azosala système ya leta wana me wana ezaba idéologie ya ba Moïse na ba Félix Kilombo me Congolais nyonso ayebi yango ezala kasayen ezala muluba ezala mushwaili ezala mupende ezala mutu bandundu ezala mutu wapi mutu Equateur bayebi yango ke leta moyini ezoluka longia Congo po ba éliminer ye combien de drones ezotambola po yo okendaki ko welela ko pesa biloko ya ba réfugiés oyo bazokima kote ya Kasai me yo fandi na Luanda tuna makuta nkondo ayebisa yo tuna makuta nkondo ayebisa yo oyo azana province du Zaire ayebisa yo combien de réfugiés bazana banzetu na batomoko na bakinsimba na bakabinda ba oyo bazoko souffrir bazokima Congo Central yo lobeli ya Kasai mutu azolobela Congo Central likon longia Congo oyo yo olingi comparer na Gédéon assassin wana eza ba idée oyo ya bino ya ba groupe ya ba métis oyo bolingi bosala pona kofinga biso ba Congolais poto yebi ba métis et métis na Congo akokoma présidenté
Katumbe nanu un aza étranger. Mais azoko sala ba affaire. Yo yebite yokutu na Katumbe. Katumbe azoko sala ba affaire, mais c'est un étranger. Azana bakuna matata ba dragi ya ndenge na ndenge ya ndenge na ndenge. Ba société ya ndenge na ndenge. Yo syndicat dokolo nini si osali na kati ya Congo zéro. Ale soki makamu oyo ya likoni de likoni Mwanda Nsemi kolobela kayete na ye ko répondre yo en tant que né Congo nationaliste révolutionnaire bocheto tche et to pesi yo mise en garde ya mbala oyo soki to moni yo oleki na émission ya papa wana et papa wana ya journaliste wana tozo pesa ye pe mise en garde. Donc yambala oyo soki oye Europe comme peuple congolais nyonso bayebi yango ozana makila na maboko te. Yo ozana makila na maboko te ezala papa na yo. Donc ndenge ozoyaka koyate ke o toucher ba leader moko boye likambu ozobo sana awa na Europe Mwanda Nsemi soko toucher ye o toucher nation ya ba ne Congo. Po biso toza ba ne Congo eza kutu sonite na koloba yango naza mu Congo congolais nation na ngai le ne Congo donc komekate pona likon lobela makambu na yo. Voilà yo oyebi yango teke tous les partis politiques et tribales parti politique nyonso ezalaka tribal ba élection nyonso elekaka na Afrique na Europe te ezape tribal. Yo lelo obosani nzela yango nga na ye ko répondre yo boye oyebi pe histoire oyo ya biso te oyebi histoire te makambu oyo yo olobaki totalaki oyebi histoire te mais to pesi yo kaka mise en garde ba Congo ba funtuka pona kosenga indépendance père na yo ayebi yango to moni ba meti boza batute biso na Congo na République ya Congo meti akokoma président te ezala Katumbe ezala yo ezala Antoine Kilombo oyo azokolanda bino sima bokozwa te po Congolais toza ya kotelima boye kotelemisa o zala Congolais debout mais Congolais azalaka déjà debout ça fait longtemps yo kutu na retard oye na retard ba association nini oyo yo ozosala ba ambulance nini bilo boko préparer ya ba manifestation Kisekedi na buviva na ye. Kisekedi aleki bino na popularité. Nini asala zéro. Nini a préparé Kisekedi na ba senko, na batu akosambela, na batu ya nzela. Nini asala te. Wapi tokomi lelo. Zéro. Donc iba propos na yo oyo oyaki na yango, nga na ye kozongisa yo. Donc dokolo syndicat Keba. Tozo yebisa yo Keba. Donc Mwanda Nsemi lobela makambu na yo tika makambu ya Mwanda Nsemi. Donc yango toye koyebisa yo boye syndicat to boyi ba problème pona longia Congo. To boyi ba problème o ba noko toucher l'icône oyo ya Congo central. Congolais nyonso ayebi yango ba vote ekozala te le 23 décembre. Y a pas de vote. Dictature, na dictature ezakuna. Bino ba soi-disant ba riche, bozo kokape eloko te. O edelope mutute. Congolais nyonso azoko s'en sortir na ndenge na ye. Donc voilà. Ngai na ye ko répondre yo en tant que né Congo, nationaliste. Mwana mu Congo, Musingombe. Ba parent, donc toza ba parent, ba parenté na ba famille dokolo. Biso, to yebi dokolo, très bien. Nako yebi sayo, banangazi ya dokolo nyonso. Oyo to fandi na bango. Oyo yoku tupe ozo edete.
Voilà. Mais inutile na lo babango ba kombo awa. Donc syndicat keba pona l'icône ya Congo central. Tika ba comparaison na yo wana ozoko comparer un assassin. Gédéon wana assassin cannibale ozo comparer na Mwandansemi. Yo yebi Mwandansemi. Fallait retourner à l'époque papa Dokolo. Ayebi sa yo. Ba papa qui sombe wana. Ba patron des patrons oya Congo central. Ba yebi kiliti oya Mwandansemi. Oyo yo ozo lobake Mwandansemi azo sala ba ya régime. Mais est-ce que oyebi Mwandansemi? Oyebi kutuna no province na yo bisika outa ndenge komati lelo. Oyebi combien de batu oyo bazoko assassiner na province na yo tala syndicat Dokolo. Biso tozoyebisa yo sikoyo soki oye na Europe ozwa ma problème na bandeko no ya ba Congo te tika likoni wana azoko souffrir famille emona na kasusu te mwasi na ye amona ka yesusu te azana place mututu ayebite ale yo ozoya koleka oloba Mwandansemi azali kosala na système Mwandansemi mikanda tu ndakuba pia bozo tinda ba Eliezer bakende kotala kakuna bakende kosala soki nini mais yo ozoleka ozoko chrétien et mutukutu ya région na yo ba région mususu bandeko ya baluba ya bakasai ya bashwaili bazoko soutenir ye ale bino boye na association ya ba métis boko métissé mutute na Congo pona Congo métis akokoma présidenti ezala Moïse ezala yo po wana ozosala politique ya simandaku mais ba ambition na yo ezali yo pe un jour diriger mais obosa na kinzela oyebite ke indépendance ya Congo mobimba euta na kati ya Congo central ba martyr oyo bakufa le 4 janvier ya 1959 ba uta wapi na Congo central. Révolution wana euta wapi na Congo central. Yo obungi sansinsa wana yango to répondre yo pona ba situation oyo ya longi yo syndicat Dokolo métissé okozalaka présidente amemita tika kombo ya longi ya Congo. Soki te na poto tokochayo lumbe okokima poto ndenge ba mususu bazoko kima. Tozo tika yo po ozana makila ya peuple congolais te et ozape na ba problème te. Mais soki o continue ko diaboliser l'icône ya Congo central tokokutana okomona biso ingeta aluta continua a victoria et certes les nationalistes ne Congo révolutionnaires ingeta